Dolindo Mbasi nous bayebi nga soliste Marie Misamo donc un azaki soliste nazaki na doublité donc na soliste Marie Misamo ozo me manga partout pour muta longolo ah mais tu vas poto c'est que faut appeler mutu oyo ya confiance donc tu makamba sœur Marie ata 100% tes pas azaki na vie privée na ye sœur Marie azaki na vie na ye privée o tu biso to yebi pété pour la côte en 2001 c'est à quoi 2003 je crois ce qui n'a pas sanité a sali une calculé qu'en 2003 c'est une année n'andam avec zonga azonga maboko pamba te po be komo ko buzo be bimaka wana pour sera mara comme munene ba toi c'est munene on sait ka longolizemi ba lobe ka longolizemi sera binga ko zonga bongo te ya mfuna zonga na mwana ngo ako kende voyage na poto a umela na voyage na saki une année na ndambo bisto vandi na toujours te répétaka na pango na ye na Jamaïque on a tika bisto te répétaka respect ming pa na ye pas pasteur otozaki ne bien to ko manquer respecter pas mo sana nzambe mais conseil atika makambo oyo a respecter mo woyi so pena linga ki Marie Misamo solo comme camarade ne pena ako sambusa camarade ne Marie Misamo za mama leki nanga ko bato so ko douter ba bité ba sumu to mo ba ko saka mama leki na bango te aza mama leki nanga vraiment propre mais ça fait mal yo mona ke mo woyi sakenda bato ko mo binsa ba sujet moko boye pour baluka balela ngombongo c'est pas bien. La sœur Marie Misamo bon to veni batembele hein to veni batembele dépasse na Jamaïque to no kende kuna to yebi pe mbali na ye papa do to no kende kuna ti papa do oya balaka ye papa do oya balay propre bazaka na Jamaïque to kenda kuna comme to abada mikinga na vandi kuna na vanda kuna na sala nebele en plus uti papa do era yoko kende ale Marie Misamo tia koti na carrière na ye biso to longwa déjà wana et bongo di do babande pe ko tuna ete maman papa do isi akenda osupe batant ebele mais et pourquoi zo linga ko bala to zo linga ko s'engager te na relation mo boye que ay appelle ce soit bala yo bon le problème c'est que la sœur Marie alaka mutu moko azaka un peu compliqué ya ko approcher hier ko tune net makamona po tela ka mama legi oyo ko tune makamona mega legi po so bala sute o moni te ke wana ezalo ko zo fata yi ngamo na pas na no comprendre que la sœur Marie succès zalaki nango do lenga zalaki nango ce qui lelo ke a komina mobali ta musu carrière et kita wana na pas nanga wana mana pas nanga do ya on a no comprendre que la sœur Marie et lo ke no ko sala ke alinga te to azala na mobali te c'est ça pour na carrière na yi na yaki pa Marie Misamo tena kota na kati ya vie privée na ye na landela ye mobali ne nani abisalaki ni nazonga ni non yango na otoko ba ne bandeli oyebaki ko pesa valeur a mutwana te lelo olingo défendre mutwana na ina bosani lo moko na ina lo babo eza ba to bele pe ba yaki na bango kaka pona mbom do balanda ki na intérêt mobo poso bazotanga Marie Misamo nangola sengam na présenter Marie Misamo nangola bino boyebi na ko lobake na ko continuer ko défendre Marie Misamo atana mokili mobimba na ko défendre Marie Misamo donc dans ces voilà na ebiete soki auti wapi soki aye lelo soki ndene mena 2004 na ko témoigner makama 2004 te parce que 2004 nga na ebaki ata Congo te 2004 na tikala ko kokuta na boyina ma Marie te ke to solo la ne boy non donc Pasteur Denis Lesi, c'est le plus important, papa. Aux amours nzambe na yebi ke oyebi Bible. Pourquoi ozo sala makama boye? Pour nga na mi tuna question, oko sala makama boye ti. Je ne sais pas ni esala que yo sala makama boye. Ce que exemple bo sala ma problème na bino na pasteur fantôme. Oko le kate que loko lobi que la sœur Marie soit invitée, o loko salirié. C'est pas bien. Je ne crois pas que la sœur Marie soit kazaki vivante. Kaza vivante vraiment boye. Je ne crois pas. Ngoko sale loko soki bozaki ba conflit na pasteur soki o bozolo bana soki fantomas que je ne crois pas que olinga ko luka o sale loko zo sala pour l'instant.
Merci de vous avoir très nombreux devant vos canapés, devant nos petits écrans pour nous suivre ici sur M La Grâce TV. Place Bozoka, vraiment actualité à Ndengenyo son niveau à Luanda Angola. Merci na confiance au sala biso, merci na abonnement nyon so oboza ko s'abonner. Alors le lot toza vraiment on a marginal to ko mon pépé quand même na cadre pe à émission to ko sala parce que actualité balobi actualité ko ki ko échapper na M La Grâce TV. Alors toye awa tozana famille mobimba ya la défunte Marie Misamo oyo akufa déjà il y a de cela 5 ans oyo akufa tika biso mais quelques actualités peu news to bengango peu rumeurs d'autre part parce que ils en a nous confirmer té potozana famille na ye lelo ba ko confirmer yango lokola tozana bango awa bokoyo ka bango bakoloba. Alors ngana bomesani na pesaka toujours merci na sponsor officiel la chaîne M La Grâce TV hein Babi Mobali Mbinga le mannequin de la ville le boss Atonda Lambongo. On a benga kanakombo ya Zé Azaria Bapoma, le cœur de sa femme, le maître boss. Et au Azalaka Soka Beto Likofi, après sur $200 va te faire soigner parce que ils aura toujours rôle naé. Alors on a ligné vraiment qu'on présentait bien déjà la famille Oyo Tozanango Lelo Awa parce que toye mako solo la toye cause confirmation ya makambo Oyo babi les prophètes Denis Lesialuka qui donc ngambo za tellement munene bozo mona kaka do famille balobi ya sœur Marie Misamo yango na droite nangai pas dolé bois tarte bonne santé santé bien ngolo vraiment liboso ya caméra nalingi aussi présenter parce que nga na zaki pressé quand même ya kolekana déjà en 2-3 mots nini bakoki ko retenir na papa dolé naza soliste Marie Misamo no ba ex soliste Marie Misamo oyo to travailler ne ba tembele depuis 2001 à côté pasteur Marie Misamo tu 2013 de au Cabana Serre. Oui, on a ex-soliste, mais est-ce que comme on a tangi papa Doli, on besoin de combo musus? Comment on a Doli Ndombas? Juste Doli Ndombas. Merci beaucoup papa Doli. On est bon donc ex-soliste, il y a notre défunte à où c'est s'est présenté. Mais à gauche tanga na zapena Dido, yemoko à où s'est présenté. Dido, boa tarde. Boa tarde. Bonne santé. T'es qui m'ezali na Molanza? Bon, moi, le quoi qui m'est allé en 2-3 mots parce que Naebi c'est pour toute la première fois que je suis dans la plateau Nangai, mais quand c'est présenté, dis Doazana. Bon, nga naza donc disons que le baquet naza mwana kasia la sœur Marie Misamo. Maman nanga za 4e, la sœur Marie Misamo za 7e. Donc disons aza mère alek nanga vraiment propre. Ya rolongolati. Donc c'est ça. Maman na yo nani? Maman nanga komone Emengolo. La sœur Marie, comme on est Marie Misamo Ngolo, c'est ça. Merci beaucoup donc bon famille à sœur Marie Yango. Alors on a actualité nous so peut ba rumeur nous so bunu bozo kalelo ba confirmer yango pona ko kanga munoko ya notre prophète Denis Lesi na babilo kwazo bimesa. Alors toko na ko sepelato bandana papa Doli. Papa Doli. Naebi que au yebi pe actualité aux amboka parce que babi mboka eza ko ningana partout tozo continuer ko trouver ba information pour tozo mona déjà 3e mois na tolo ba 3e mois na uti ko bima déjà ya sœur Marie Misamo mais bino obovanda kinende tolo ba bobanda musala depuis 2001 et que lelo toza 2021 malgré mutu isa kufa est-ce que bino boyeba kisango oyo que notre sœur azalaki na mwana bon nakolo baboye moi mukili et ça la passe hein kosakana bawei donc il faut respecter bawei de local bosuno yangwana et puis ami balé sœur azaki mama oyo tozaki na ito yebi mo nanda kusoko za na mama santé za bientôt yo mwana oyeba donc tant tozaki na sœur to wana abane ko bosse dire sœur mai to tseka mo na zemité sœur ako kende voyage na poto a umela na voyage na saki une année na ndambo bisto vandi na toujours te répétaka na pango na ye na Jamaïque kuna tika biso te répétaka na pango na ye sangote ke o sœur Marie o zema bota ti auti kolo autaki poto azongi azongi na album ya Béatitude ou asalaki na poto eza ba 13 titres asali album asali ba clip talaka ko travailler album au sala 13 titres eza ebele faut mta bosser dire era si pour ça ba clip nango nyonso bon mutu waza na zemi wakenda ko bota kuna azwa tani na usala album wana banje monyo so si sabano sa suba clip uzomona
donc si bazo ba Sœur Marie kenaka bota ki na poto tiki mwana eza lukuta. Mais pendant temps ya préparation nyo soit album Béatitude no lobia kenda ki poto ezaki tous à la un peu déterminé vraiment peut-être que ça un peu clair na ba année oya kenda ki peut tonini oya zonga ki Kinshasa. Bon, Sœur Marie akenaki ba soki na bossa na te ba ponga na côté en 2001, Sœur ko kende ba 2003 je crois soki na bossa ni te. Asali une calculé kaka 2003 sali inane na ndambo. Ayeko zonga azonga maboko pamba te po be komo ko buzo be bimaka wana. Po Sœur Marie comme munene ba toi c'est munene on se ka longolizemi. Ba lobeka longolizemi. Sœur binga ko zonga bongo te ya mfuna zonga na mwana ngo ba lobinga kengai na ko zwa to soit na ko bota mwana ngo zonga ndeza album Béatitude au Sœur Marie qui ne comme mwana o bamba zoloba eza album aki na ngo Béatitude ou à travers qui dure na ba clip nyonso donc yango na ko loba. Mais na mwana na kaka ndolo bien pendant inane na ndam dans 2003 wana ti azonga na dans 2004 oyo notre prophète Denis Le Sabier na 2004 la sœur azaki na zemi nde aki kobota peut-être zaki batan wana tendengo lobby ayaki munene est-ce que za mayango sœur a otipota zongi asalaka sauvage msuste sœur ma to vendre na kin to bosser dur ti to ko ya Angola a wana 2006. En 2006, tu es en Angola, tu sais qu'il y a 3 mois. Tu sais 3 mois, tu es au zone à Kin. Tu es au Vana Mouké, tu sais le voyage belé, tu sais qu'il y a 2009, tu es des poteaux. Na Sœur Marie, tu es poteau en 2009. Tu es au zone. Donc, Maramo va jouer à Kobota, wana, na je vais te faire aboter la kango wapi. Donc, c'est aboter la ki wapi. Pourtant, nous sommes à travailler. Pour moi, si il faut 9 mois, repos belé. Mais c'est un magasin qui a un reporté. Tant que nous sommes à bosser. Tant que nous sommes à bosser. Alors, Naibi, yo mo bovanda ki moi trop nde olobi kaka osala ki vraiment soliste nae mais na ba rumeur oyoni noza na message peut-être à couper ça notre pasteur Denis Lesi o azo salir réputation azo bebisa malgré maman ici à Kenda mowe na biso fala pe manakima bazo linga pe manakima te bazo continuer quoi inventer makampo na yo ni noza nango ya koloba pa ya Denis Lesi. Oui. Na regret makasa za papa oyo tu peux sentir le respect pour tu peux ça qui n'a pas pasteur respect nano pour ça papa oyo tout ça qui n'est bien l'activité na nyonso ya ba Brazzaville on qui na biso tu kozonga na ye awa même ba terrain ba municipal wana ba stade tout ça yango na ye azabina papa oyo même ngana banoke nanda kuna ye so sera tindinga misu sous production moko boye ngam na noke nem suko zombo ma production donc papa moto lekine makambo ebele ya bien donc ngana ko regretter ce qui passait Denis Lesi akokoloba makambo boye na misu abatu po eza na lokuta au pasteur Denis donc conseil na opesa ye aza papa ce qui pena linga ki Sœur Marie comme ninga so baka camarade na ye jamais ko makambo oyo donc conseil atika koloba biloko oyo eza lokuta za na ba preuve te ata mon côté donc conseil ka ngona respect mingi pa na ye pas pasteur auto za kine bien to ko manquer respecter pas mo sa nzambe mais conseil atika makambo oyo a respecter mo woyi so pena linga ki Marie Misama solo comme camarade ne pena ako sambu sa camarade ne tina makambo lokuta pour makambo ni suza lokuta donc conseil ngona atika. Mais Toyoka qui peut témoigner à danseuse moko soit disant za qui peut danseuse à bande ko bina pa ya Sœur Marie a témoigner que no yene muta bande ko boko lela moi na ebité message ni nous anango ko pesa pa danseuse ou affirmer à confirmer en gros que non la sœur a bota ki yene muta boko lela ki moi na omoni Sœur Marie na ba danseuse na yena liboso o pena bazaki mutu train eza Clarisse mwana ya mwasi na Nadine cousine na ye Nadine Panzo bango bazaki pena ba danseuse o wana pena wa misusu wana baza batuma wa yaki asali test bazuna bango yete ake so ba pesi mbongo pa ba buzoba ozomona po ezana dans ce qui pena za danseuse wana le kai pa Sœur Marie atanga kombo na epona otanga kombo te atanga kombo ngalo na lobi ana makambo za lukuta kombo na ngai Dolindo Mbasi banusu bayebi nga soliste Marie Misamo. Donc un azaki soliste nazaki na doublé donc na soliste Marie Misamo ozo me manga partout pour muta longolo ah mais tu vas poto c'est que faut appeler mutu oyo ya confiance donc tu makambo Sœur Marie ata 100% tes pas azaki na vie privée na ye
sœur Marie azaki na vie na privé o biso to yebi pété donc même ya ko bota nde yango te poso mutaboti mwana et que mona moni sœur Marie sœur Marie ndenga linga kabana na ye ndenga ki rite ana babana na ye na tangi na ba dido nyonso o baza bana sœur Marie ozomona sœur Marie ndenga linga ki rite mwana nazaki musika mboka mais tout souci à rite to kena ko beta na Paris kasa rite alongwa Londres ti aya na Paris pas beta concert to tamona sœur Marie pas sombela rite bien ba olata na concert o mona non bosuki mwana moko bwazaki na poto pene ya mobali sœur Marie pena azaka na mwana moko rite suko azana mwana moko azana poto mobali toke pe poto taninga olengela rite bongo asundola o wana yango nazongi na sujet pour na danseuse wana to danseuse wana à cause d'un esprit mabe un super cause append doki bolimbisanga à cause append doki po mutu oyo zo ba lukuta na munoko ne foza ndoki mutu ba fination mbongo moko po boma mutu foza la ndoki ozomona donc dans cette journée ozo ba makambo ke o sœur Marie abano sœur Marie mwana aza lukuta za mutema mabe za ndoki pena o apomboka na butu ozomona o apomboka na butu lo na koloba atanga kombo na ye pour toi danseuse pour tous les danseuses ngana yebi bango ngana recruter na orchestre ba danseuse ebele na recruter na ba musicien lelo mususu boyebi na kotanga ba kombote ngam na recruter bango basala test pananga ba danseuse mingi qui chef à répétition oui ngakuna na no jouer ba rôle ebele ngakuna donc na ko ba mebele au système on peut sans confiance mais tu dois no betana ba bras Congo wana ndano kende kuna na ba bras Congo ngai ko signer ba contrat ngai ngam na no za chèque pour to kobete donc na no jouer ba rôle ebele na ba ambassade to no ngam na no ke ba ambassade vous comprenez donc ba rôle ebele na no jouer à chef d'orchestre chef de répétition non non c'est sa répétition de ba rôle ezaki no ebele ozomona donc na za pena mona kati on e makambo ebele to danseuse wana na yebi yete pour Nadine na ko ba mabe pour na mamale ki na été à lukuta po bato ba ko tu vérité eza Clarisse na Nadine ozomona bato ndako famille bango pena fo ba yeba ko bombela bango te mais za lukuta donc danseuse wana to yebi yete aleka pas sœur Marie te même tonalité wana so bokinga zo lobela ya mongala pe tonalité wana na mbo tu tika za danser za tonalité bongo te tu tika za danser za tonalité bongo te ozomona donc aza to yebi yete nyoso lobeza lukuta aza mutu aleka na orchestre na biso te aza mutu ba financer moi ba fese mbongo pa lo ba buzoba donc juste na ko lo ba ngo pour na danser wana mais danser ngo peut ba lobi aza na Luanda est-ce que na ndenge bozaki na parcours na bino ya ba danser zo bobande ko binisa na kati ya orchestre ezapi na danser moko oyo et que azaki ne pe kuna me akoma na Luanda oui awa na Luanda ba danser baza on a ko so bo baza misatu Verlaine aza awa Nanouche aza awa ba kala Nancy pesa danseuse aza awa donc soki ba ke nangola awa balobi buzoba soki na 3 kombo wana mais nena ebeli bana wana nena ebeli Verlaine azana moi 16 ans ndako libala akolinga makamutu ya sœur Marie mutu boye azana souci wana ko ba buzoba te ozomona potito vana bango batia ko mona mwana te po balo ba buzoba baba na auto zakina bango to tambona baba voyage ba Verlaine wana ba Nancy wana Nancy kutanda vana ndako sœur Marie na savana ndako sœur Marie bokoli donc jamais na kondi matin na salo ba buzoba Verlaine na ba buzoba nanouche pas zaki mona mo malamo ya a pe kala azana ba vina ye donc 3 dans saison on a reconnaître au baza a on a Luanda Verlaine nanouche na Nancy mais na limité ba ko ba buzoba et puis na ba tonalité wana bazana tonalité wana Verlaine na lo ba bongo te Nancy lo ba bongo te nanouche pas lo ba bongo te donc wana to yebi te tonalité na ele kamusangai po Nadine to zana danseuse moko be Marie azani mongala mais kena poto mona batakena poto banaka na mwana donc iye kutu te boyebele kutu susu vite ngana Marie to solo laka ki makambo ekuta recruter ye pas aka na ngola mais kena na poto ekuta benginga fo luta mutu ki pona Marie boye mutabu ko sama maboni wana Marie azia zani na poto kuna donc akosa pe buzo ipa vana ndako sœur Marie akosa buzo ba wana te po tout to so ba oyo ezana ngolukuta dozana ngolukuta lo ya vérité zana te zaluna lukuta. Merci beaucoup Papa Dolly. Alors toko sepela mingi to so la pe mukena ndeko na biso dito parce que ye maza mwana ya la défunte pe. Dito to zongi quand même pas na yo koyo ka vraiment basango oyo ndenge ezotambola ndenge pasteur na biso Denis Lesi azo confirmer sango oyo ya zemi ya maman Marie et pas na yo et Nino Koloba. Bon, ça fait vraiment mal hein?
Ça fait vraiment mal. Nabi que exactement pas c'est pour battre belé ba bingaité. Mais na se présenter comme naza mari misa maza mama leki nanga. Ko battre so ba ko douter ba bité ba si mutu mo ba ko saka mama leki na bangote. Aza mama leki nanga vraiment propre. Mais ça fait mal ya omona ke mo wo isa kenda. Ba toi mo binsa ba sujet moko boyer pour ba luka ba lela ngombongo. C'est pas bien. C'est pas bien vraiment. Il y a le mari misamu à bota quelque part toi tika mona na poto. Bon, biso famille vraiment to ebi loko anati. To ebi vraiment loko anati pour et l'ora liboso ce qui ndeti ba art bongo ko salama. Biso famille to de base photo eba makambo wana. Mais loko ngo e kambusanga e no yo kango elekelanga. Donc maman leki nanga propre azaka na mona mo quelque part ngana tika ko yebate. Donc elekelanga. Pour biso do base moi soupçon moi ta mo kieye bana soki bato ko talibana ba yeba boko biso base comment to ko yeba ngote pour ça boko tambola botuni batu nyonso ya famille ya mari misam baza ba propre je ne crois pas tamoa ko ba ke te na yebi mona mo quelque part je ne crois pas mais et ça la biso pasi ya ko mona un pasteur que o yebi bien que pona je ne crois pas que ceux qui mari misam azaki en vie Denis le sakolo ba makambo akolo bangote mais tant que monique mutaza sur son vite aller au profiter au banolo ba n'importe quoi pour que muta ça le logo ça te pour azali sous yemoko propriété mais et logo vraiment oyo et ça la mio et les grabiso mais ça la passe et ça passe vraiment oyo na ko lo ba yango na vraiment mais dido na ton nini oyo zwaki ton na ba année nini ozwaki vraiment ton ya kovanda na mama Marie zalaki na ba année nini. La sœur Marie Mesamo, bon, tu vas venir battre belé, hein, tu vas battre belé, dépasse en Jamaïque, tu n'as aucun écouna, tu es bipé mbali naie, papa do, tu n'as aucun écouna ti. Papa do oya balakaye. Papa do oya balay propre, bazar en Jamaïque, tu n'as aucun comme tu vas battre miki, n'as vandi kuna, n'as vandi kuna na salle ne belé. En plus, petit papa do era yoko kende, allez Marie Mesamo tia continue na carrière naie, biso, tu le vois déjà wana. Marie Mesamo comment va na mingi, na ba ba danseuse naie ndeti ba tangi grande sœur na biso oyo azaki danseuse naie oyo Clarisse na nani mama leki na pe mususu Nadine donc c'est ça donc à part wana la sœur Marie Misamo aza mama leki moko donc na habité nga na habité soki lo lenge la sœur Marazala ta musu ba star bongo pe bazali pour aza mutu moko azaka très simple na mutu nyonso alinga biso bana soka yesi kamo ka kuti biso de même ata so yena ndako na biso masina kuna do tebi de ke to za ko sepela pour mutu nyonso ane lo na kozo donc c'est ça azaki vraiment très simple na mutu nyonso donc nga na habité pour mutu azanga mabete azana mabe moi quelque part mo bere mo boy ko za ma ka maleka ko sika bo neni maleka ko sama maboy o sepeli pété mais ya mala mo zebele Yamala vraiment zebele. Yamala zebele dido na biki oza famille ba uti ko yebisa biso kaka yopa ya yemoko muto abimisa ki ba soupçon mamboazemi alobi famille bino bolia ki pembongo ya le pasteur Fantomas parce que tango asente notre sœur ayaki auprès ya famille bino famille parce que na yebi na tango na pendengo zo beta masolo donc ozaki na nous conscient oyebaki ozaki na nous adolescente donc oyeba ida le bien oyebi tango fete za ndako oyeba babi ayaki ko pesa ozaki dot malgré ba boyana dana papa do tango libale kufi aina e awana Angola ti atikalaki na ba pasi wana oya zalaki nango famille akokepe amsusu ko mikabe pa na binote libota mais quand même le pasteur Fantomas ayaki auprès ya bino famille ayaki ko verser dot est-ce que dot wana yo reconnaître yango kenata wana penza le pasteur Fantomas wa en gros saki la sœur Marie Misam ayaki ko pesa dot. Bon, Marmado, tu vois, donc, non, il y a pour l'instant. Donc, Maramo, nous sommes sur YouTube. Donc, nous sommes sur Kaka. Marmado, tu vois, bon, je ne sais pas. Je n'ai bien vraiment dit. Tous à la sincère, les bossans Zambie. Donc, Marmado, tu vois, les familles, bah, ils m'ont dit. Pour ceux qui ont les logos mobo et qui ont les canaux famille, photo yeba. Photo yeba yango. Mais et là ça passe pour ceux qui les pasteurs Fantomas sont disons baso lo bawana o ba bo tanga kombo siko esenga pe biso to yeba ete ate mutu ana aza mutu moko boye abeta na mera leki na biso tant musu singe ça ta bongo mais ceux qui te reconnaître le konate ça veut dire que ezan le loko moko te c'est pas ça pour la sœur Marie si baboya ni na mobile na ye il a forcé ngala mona
mère allait que forcé à salir toutes les façons que l'élo a comme les sœurs Marie. Donc maman a bossé ma casse à 8 ans. À 8 ans ma casse tia ça na Jamaïque, tia na omo na ndé azo bini sa ba danseuse na yé, abini sa ba à 8 ans moulaï. Tia ça la première album na yé na les les pasteurs de Baba. Ti a combien d'albums sous ti l'élo ba carrière na l'album na sali. Donc a bossé ma casse. Je ne crois pas que la sœur Marie n'a pas le baquet. Azamutumo a nyoko maka souffra bani banini. Pour carrière mutune bandeli et ça la passe. Mais avec le temps, la sœur Marie qui le baquet a nyoko ma babuaka biloko libanda ti. Nga biloko na vraiment na bien ngoté. Pour nga na mutumo de base. Asa mère lek na nga propre. Nga na ko lokate ke na ko leka na TV na sali réputation maman nga. Na ko sala ngoté. Pour oh bah ça la manque mwana nga na rôle bango ke balinga la sœur Marie pour ceux qui bolinga ka mande ko na bino boko lukate bo leka na TV azai sous invité bo lo bana ma n'importe quoi na makama boy c'est pas bien. Est-ce que la sœur tango a boye na mbal na ye ba tawana azala ki pe quand même ye moko azo bosser na pe dur pour na carrière na lelo mokili mobimba et tout à tolo que notre azala ka pe na sœur moko boya ningi sa pe mokili na banzembo na ye to yemba na mokili mo ti lelo to continue ko yemba ba nzembo ya sœur Marie. Est-ce que la sœur abande ko yate na mobali moko boye na famille oyo bino moko pe boye baki malgré se présenter ki te mais abande ko ya mususu na mobali moko boye te na famille o bino no boye baki libanda ya papa ado. Bon, libanda papa ado je ne crois pas. Je ne crois pas. Pour la sœur Marie aza mutumoko ya batu. Donc sœur Marie tout monde a battu belé ou ba pour chaque pembe pour nebi que un star bat baya ka pembe na ye. La sœur Marie ça donc na ko ba kaza mutumoko ya batu. Pour simplicité na ye ya mte sala ye bato comment approcher tito mona ba jibe ba ya ba papa wemba do to yebi bate belé o ba ya moto mona ba na mona ka jibe mais na TV mais le na moni e boy grâce à la sœur Marie Missam. C'est ça que ya ko ya que mutu mo boy to mona ke oyo a total donc la sœur Marie ko présenter biso te mais total la ka to di que oyo vraiment donc c'est que ba beta na mère aleki ti ngabilo ko na vraiment na tikala mona ngoti na tikala mona makamwana te donc c'est ça donc ya ko loba que la sœur Marie a noyana mutumo boye ti obino solo famille mo bo confirmer lo ko na vraiment to yebi ayane pe na mobali te ti akufi la sœur Marie atikala ko yana mobali moko te ke to mona ke te oyo ke aye po abala la sœur Marie Misamu ti biloko na vraiment ngana atikala mona ngoti et bongo di do baba ndepe ko tuna ete mais maman papa do isi akenda osupe batan ebele mais et pourquoi zo linga ko bala to zo linga ko s'engager te na relation moko boye que aye appelle ce soit bala yo. Bon, le problème est ça que la sœur Marie, elle a un peu compliqué, il y a quoi approcher hier, quand tu n'es net, ma camarade, pour telle maman légui. Ou quand tu n'es ma camarade, mais elle est pour son bal, sous au monde que voilà, et ça le cause au fatari. Donc c'est ça. Donc, ngai na rolo bana para nga, attends mi tout na ba question, mère allait kazo balate pourquoi, mais na comme le baké. Nga mona pa na ndo comprendre que la sœur Marie succès zalaki nango ndo lenga zalaki nango ce qui lelo ke a komina mobali ta musu carrière et kita wana na pa nanga wana mona pa nanga donc on a ndo comprendre que la sœur Marie et lo ke ndo sala ke alinga te to azala na mobali te c'est ça pour na carrière na yi. Oui, c'est important. Alors, message vraiment na ba fan union c'est quand même bayo ki sango na part ya famille parce que tu as dit doit représenter famille ngolo mobimba. Alors na part ya famille message ni nous anango am souci akopé ça ba fan o balinga ki sœur Marie Missam pour vous aider donc peuple de deux union c'est vraiment oyo sœur Marie Banze Moné édifia qui est consola qui lelo bayo ki sango oyo ezosala bango pasi dit doit tant que famille. Ni no koloba message ni no koloba na peuple de Dieu oyo. Bon, ndet na par nanga na komi longola na mi longola na comme famille. Na mi bima lokola un fan simple nano. Un fan simple. Et ça la passe. Et ça la passe. Au moment que la sœur Marie tanke azaka aimé jusqu'à présent na mitema batu. Er mutazo ya oyo kama bongo. Pas si mo boye ezala mitema mo ah confesse mo no pesa ne ndo ka banze mone ego sala ke ego baise yo pe. Mais on a repéré ça comme conseil na ba fan. Beaucoup les maté la sœur Marie ndenge musique ne bane ko édifier bino. Toujours aza mutu moko asali nzambe, aza mutu moko il a travaillé beaucoup. Moi je sais que na makamusu boye na mona ngo un peu gravité pour na bike
ne carrière ya star et senga kaka ke ezala boye e moko bato ba yeba sali ba lo n'importe quoi mais eloko ça la mal ke mutanga ça sous invité pourquoi toujours bozo sali eloko zo comme sanga o c'est le plus important en wana pour bato baza en vie ba ser basé belé ba star basé belé pour l'instant pourquoi bo sali bango te mais muto ça sont invité bozo sali comme on aye donc et ça la passe donc o c'est le plus important que ba star ba nani ba fan ba continuer toujours ko na confiance wana oyo tikala bongo na mutema pour la sœur Marie ce qui vraiment que loko wana eza vrai ngala ko mituna ba question est-ce que moi nango vraiment ce kazali amona na peto mona iti tout mona epe nanu to tano pe moi nango pe que la sœur Marie o abomela ka famille pour famille e bien ngote tout mona epe nanu que abimata na TV loko ba YouTube yango et comment nango partout et comment nango donc ça limite ayana no mwana ngopale kanone maison kete mama leka bomaka to dans 16 wana obalabike ba bomisaka ye mwana amona na no bwe to mona ye to mituna no ba question la sœur mara bomisaka yo mwana comment oh c'est le plus important donc eloko et ça la biso passe de eloko so déranger mitema po et ça la kitoko te mwana ngo to yebi eti po to yebi oyo la sœur Marie abota mwana depuis to salaka bana mikie et ça rythme samu oto monika koli po riti azale kinanga si era côté maternel ngamna no ke tikina classe ti akoli ti rita ke poto donc na ebité que moi na so ke sa babote na poto kuna je ne sais pas que famille faut bayeba ba noko pe baza kuna na poto faut bayeba que ndeko na biso mo atika mo na mo boza na kidiba mais na ebité so ke boke tuna même ata noko na ka désirer et sika riti akoleli je ne sais pas ka koyeba mo na wana donc et ça la kitoko te donc bato bazoluka basali comme la sœur Marie Misamo boti ko sala loro boye po eza péché libosa nzambe que mowe esa kenda bo continuer toujours ya ko sala ko bebisa réputation na po boluka bo lila ngombongo c'est pas bien eza péché makasi c'est pas bien Dido mais na lingi vraiment otala liboso caméra opesa message fort pa ya Denis Lesi oyo azobimisa makambo oyo ya Marie Musia moi je maîtriser toi maîtriser te menga la lingi dit vraiment autant la liboso caméra pour passer un message et au sérieux pour à comprendre moi que nos familles boza mécontents bon disons to ko baké aza Musa na Nzambe pasteur Denis Lesi oh c'est le plus important papa oza Musa na Nzambe na ebike oyebi Bible pourquoi on sala makama boyi pour nga na mituna question oko sala makama boyi ti je ne sais pas ni esala que yo sala makama boyi ce que exemple bozala ma problème na bino na pasteur fantôme oko le gâté que loko lobi que la sœur Marie ça soit invité au loko salirié c'est pas bien pour je ne crois pas que la sœur Marie soit kazaki vivante kaza vivante vraiment boye je ne crois pas ngoko sala loko soki bozaki ma conflit na pasteur soki o bozolo bana soki fantomas que je ne crois pas que olinga ko luka o sala loko zo sala pour l'instant donc beaucoup de respect oyo na koye ba le pasteur Denis Lesi et ça la qui côté papa ce que oyo c'est le plus important tika na ko sala loko zo sala pour ça qui côté pour eloko zo sala eza péché liboso nzambe attaque oyebi nzambe oko sala loko zo salate donc o ngala ko peso comme conseil que tike loko oyo po ezaki to côté soko za na bezo o lia ta mbongo lio na ndenge mususu ndenge po lia ka ndoko lia ba mbongo ndoko lobaka na te fana ke o lia ba mbongo ya politique donc na sima o ya Joseph Kabila ya ni ba nini lukata moye mususu o ba no lia ta pas fachi o lia ta pas fachi mais ko lukate ke o luko ba no baby sa réputation ya mutu sa kufa o ba no lobamba n'importe quoi c'est pas bien po nga po na nga na ba ke nzambe abeto fimbu ne loko zo sala eza kitoko te donc comme conseil na ko pesa yango wana vraiment merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup Dido. Donc, bon, comprendre quand même famille en général, les a vraiment à cause au canamité, parce que tout le monde famille artistique, les a wanapé. Notre papa a aussi vraiment témoigné déjà. Tout le monde peut Dido, oh yaza comme étant membre de la famille, bah aussi témoigner. Mais n'abi que nous raison que la bino, nous raison que la bino mouké. Tout me capé que Solana, Sophie à Gabriel, parce que y est pas occupé de temps à qu'on fan da pendana ya Marie, surtout bah tant wana tant au orchestre de Fouezaki Kobina Biname et awana kasa Angola pe avant daki mingi na Sophie à Gabriel oyo tu lelo azo continue kotombo la bendele oyo ya notre défunte alors
Vraiment, tu as déjà Sophie et Gabriel. Oyo azaki peu proche à la sœur Marie Missam. Sophie, boa tarde. Boa tarde. Bonne santé. Santé bien Angola nzambe nazabi. Comment les lots na monyo so chic makasi babi ozono na ka teni nyoka ya Marie comme tazo tombolo toni. Zaka mafuta ya Marie wana ka ndeka sa tika ibiso do to zaka to tombola ka bendel na kombo na. Alors nzambe liboso après mara mususu. Balobi mingi babi yonde muto ebaki boîte ya Marie pour komona ti lelo akufa bozalaki vraiment mingi bozalaki trop. Mais koyoka likambo oyo ya mwana mobali oyo ya Maria tiki oyo Sophia babi ye pas aki témoin ya komona mwana na est-ce que yo yebaki sango? Bon na koloba boye omoni posa ela nzambe bien il faut yeba esika nini nzambe azwa yo. David po akoma roi comme roi na ndako ya Saul te. Donc nzambe azwa David na zamba na sola meme ndesi mamimaki ye en public. Nanalo ba par rapport ya nini nazo ba par rapport ya bato lelo bazo lobela Marie Misamu ou asala ibo ya zongi siboye bazo pesa importance na kombo wana te po ba yebite ozo mona ozo ebate Marie Misamu azwa yo wapi po kota na groupe Marie Misamu ou soit posa okoma danseuse ou soit musicien musala no sozala ko sala foi ba outi na ngo wapi azwa yo wapi donc mutu oyo ayebi importance ya nzambe arosala nzambe bien oya yebi esika nzambe azwaye arosala nzambe wana bien mutu oya yebi Marie Misamu bien donc à cause pesa considéra vai ter uma considération immensa mais ce qui ozo pesa na valeur ter importance ter et pas tout desculpa não é na sangisa português e lingala voilà ba message da Rolando ba comprendre déjà donc c'est ça donc faut y ba place ni outil pour les locaux ma rolo la Marie Misamu ba n'importe ndegi les lotos zo kana ba télé na ba YouTube ba place belé donc ils ont fait ça passe ils ont fait ça vraiment passe ça c'est bien mais Sophie parce que balobi danseuse moko awa na Luando ba pesa ki biloko nyonso ya Marie na maboko na ye yende muto a confirmer makambo azemi penza ye azalaki na ya Marie ti abota basimbisi mwana mais muto biso toyebi ba pesa ki biloko nyonso ya Marie peut-être ba jupe parce que tout monde peut elambo la télévision jupe la télévision toyebi da izaki ya Miss. Alors, muto biso moko kaka moko wana biso toyeba keza Sophia Gabriel. Omoni na linga mingi koloba ou présente ou qui ont vivi en 2004 ti bazo ba danser el boso danseuse bazo baza en Angola zala ko bina na sœur Marie que au famille ba yebi proche à famille que famille ba pesa biloko donc na yebi était na confirmer ngote parce que 2004 nga na yebi na Congo te nde boyebi nga na tika loyeba Congo te na ko confirmer danseuse ngote ba danseuse baza oui na yebi ba danseuse a sœur Marie baza et ceux qui ba pesa bango biloko asima na nga na yebi te mais na nga na yebi donc na mona place ba pesa danseuse moko te bilamba o aza en Angola en tout cas na ko témoigner lo moko te za information falsa Kalunia vache preso au que prison likola bilobela likola ko témoigner ba biloko oyo tikala komonate je crois que si vous nous vit aussi tikala komonate alors na kolinga ko témoigner ngote na yebi danseuse wana te en Angola poso bazotanga Marie Misamu Angola sengam na présenter Marie Misamu Angola bino boyebi na ko lobake na ko continuer ko défendre Marie Misamu atana mokili mobimba na ko défendre Marie Misamu. Donc dans ces voilà na yebi été ceux qui a outi wapi ceux qui a yelelo ceux qui ndeni mais na 2004 na ko témoigner makama 2004 te parce que 2004 nga na yebaki ata Congo te 2004 na tikalo kokuta na boyina ma Marie te ke to solo la ne boyino donc voilà. Mais Sophie yo quand est-ce que oyaki na groupe ya sœur Marie pe kokufa na ye malgré to yebi que non la sœur a kufa ki atika ki pe groupe quand même na bité na temps nyonso na mais kana nous kopesa biso ba délimitation quand est-ce que yaki groupe quand est-ce que au continuer ki ko œuvre ndengo usiko yo koma na ndenge na yo moko
omoni nazalaki na sœur Marie avant kufa tina ne asili kotika biso voilà sœur Marie tangazo ya na Angola bando zana ye va même si na yebisa OK ngana yeba Congo te so na yeba Congo ils à travers grâce à ya mama wana so za bato benga Marie Misambo sœur Marie Misambo ngana benga re mama na benga ye mama pour apesa nga ebele oyo mama akoyi ko pesa na mwana donc yango na benga ke ma Marie. Alors nazalaki na ye vraiment tina ndinga silo tika biso. Alors au moni po Élysée atikala na maton ya Eli pour ayeba ko considérer Eli na lobango balebele considérer mutu azane pembe pour le bio éviter. To lelo bato belé bazo loba lelo na par rapport ya sœur Marie eza lokola au moni parcours ya ma Marie na mokili na tango azaki en vie ezalaki ba guerre donc te mané ezalaki blé bolobani OK muita dor no coração quer dizer muitas fama por aí whatever asali azongi salubibu alors na parcours ya Marie Misambo batu lelo tozomona na moni monde lelo comme YouTube YouTube oza posa ba vie et mata na YouTube na yo batu batala yo batu ba mona ke ozolobela makamba po esele muto kolobela makamba po Marie Misambo azali célèbre mutonyo so yebi kazaki célèbre donc bokolinga bo potaka belo mombo po ba vita ba otala ba olobela Marie Misambo mutonyo so linga kota tant muto linga kota moni ba olobela Marie Misambo mais ezali na bato belé lelo pe tozomona bango bazolobela Marie Misambo pona bolamu pona bolamu ou pe pona mabe donc naloba na kati na parcours à Marie Misambo so que za na bato oyo ba blessa pe Marie Misambo emsu yo pozo lobela lelo bolamu à Marie Misambo ou blessa pe Marie Misambo mais lelo to mona o le kapé na télé ozo loba ngai lelo nazo ya koloba pona Marie Misambo non o moni mutu ba hommage akaye na ebité na lingana obenga nini ba hommage akaye soki azana bomoy tango mutu azana bomoy tango ko hommage mutu wana o tanga bolamba mutu wana nazali na merveille bien boye na ozonga mukie na bandi ko hommage ma Marie tanga azali na vie au moins ba concert na ngana obeta ba concert à papo ya kombo a sœur Marie wana ma Marie na vie ngana obeta déjà ba concert ba photo ezo kende pe na Congo azo tala pe azo seka donc azana vie nazo tanga bolamu na ye ana vie na otanga vandi bo otala pe moi mon Angola ayemba ngai nazelaki te akufa po lelo na yana ba dobeta ba concert na komba Marie Misambo non nani ko lobake lelo eza ba tebele ba oleka na ba télé wana ba oleka na ba YouTube pe to bazo ba bolamu so tel na parcours ya ma Marie ba o ba blessa e baza pe na kati mais lelo pona ba vie mata ba osanini na loba te bobo non na ina loba jusque pona ko ménager mutu so azana bomoy alors lelo oye ko loba bolamu aza susté azo mona yote ne sika olinga ko loba bolamu loba kité oza hypocrite na yebite na linga obenga nini mais OK oza hypocrite pona sika okoka ko lobela bolamu ne mso avandi boye na ndako na ya azotala mwana ngai azoba pona nga ata azoyemba pona azo défendre osala kyango te ozelia koma na mboka bawe po lelo bima bana oloba te boye bobo non oza hypocrite ngana obengo hypocrite yo pozaka ndenge mona ton fond pansomati soki pansomati bazoloba na biye soit disant danseuse oyo azawa ye pe lisuto yebi ete so uti wapi bilamba okena ko so ozwaki na bututo na moi to yebi te mama po mutu azwa bilamba isel mutu azwa bilamba ngana azaki présenti ba okabla bilamba donc yo na yebi te so uti wapi alors to ménager batu na auto tikal to ménager batu tang bazana bomboy ko lingate akufi ko lingo ménager te na oyeba te so po richa lando bien ou bien papa désiré à mon ayo ko zo ménager ye mais ko bosa te ke ba yebi na bango ndegi o blessara mwana mwasi wana alors eza pona olobaki nyonso ba olobalelo na bino bo ba bolamu o boyebi na kasa mitema na bino ke ngape na olobana nga po ba vie mata mais oyebi ke na CCP ou blessara mama wana donc bino no supposa bino ba hypocrite botika mulimo mama Marie epe mana kimia epe mapenza na kimia to lembi ko yoka bino Marie Misambo asala ya zongisi mususu aucha ko bima kala mingi ata lobi na kufa kinzamba meminga na mboka bawe et puis a meminga ti place Marie Misambo azali
na moni Marie Misambo basuki na ye soka lobaki basuki ebele Marie Misambo akoti lola te pona basuki nalina lo basiko boy na tuna nano bino bandeko na biso ba ya ngambu kuna ye mwana mwasi po za mwana mwasi ndenge Marie Misambo ndenge Nzamba memiyo na liwa amemiyo tina mboka bawe donc na mboka bawe wana Nzamba memiyo akeko tali so bandeko no bakufate tantôt msou papa na bino pa koka uzala kufa déjà ou maman leki ou maman ou soit membre mo wa famille no pa koka uzala sakinda déjà mais Nzamba memiyo te OK tala bato wana te Nzamba yeno jusque tika ke sika Marie Misambo aza po mona ke Marie Misambo akoti lola te ozo mo te ko zandoki ndoki kutu bien. C'est quoi, Sophia? Nabi bozaki pe attaché mingi. Est-ce que yo ya mari? Pour nabi bakate belé pe yo yebi ya mari. Est-ce que ya mari ya ki pe relaxa? Ote que non Sophia petite na nga ndeza botanga la beta na VO, nga beta na pasta boy, nga pe ta mo boy na kangi na kangami. Yo pe utikala ya mari atikala okocho na babwati na te. Mara, omoni Miss Maria. Azala penza mama na ndo zoye mama deuxième maman na ngai donc tango liwa tango toyeko zwa sangwa liwa na ina moni neti na kufeli mama na ngai ya mbibale alors tozaki na makambe belé pe to bando solo na ye donc nazala mamu to mo apesa inga pe confiance popo mutu atinda yo OK ko sala neti compra pona mwana na ye pona batu donc na niveau na ye azalaki et eza facilité apesa confiance izwe lo mo boneti ya olia donc c'est ça mais ba parcours wana nyonso natikali koyoka te esika moko boye un type de converse du génère tem filho soki na Congo so wapi bozolo ba mwana ngo donc nous cheguei d'ouvir isto non na beta na vie oyo John nga sokwa ye pesa ba respect belé parce que ye ne muta osima masolo ya nga mari Maravilha, oebike. Comment yo ne muta comme petite mu confia na e ya ngomoni era ngolo ba Sophia to yeba po makambo bima bamba bima ye ningana bamba te yo ne muta biro na e ko foloba Nzambe ka sala mais oebike donc mutu nyonso aza na vie na ye azape na ba donc cada tem a sua vida social. Tem a sua vida privada, tem a vida que é artística e também tem a sua vida na ngana yaki pa Marie Misambo tena kota na kati ya vie privée na ye na landela ye mobali ne nani abisala ki ni na zonga ni non yango na otoko ba ne bandeli oyeba ki ko pesa valeur a mutwana te lelo olingo défendre mutwana na ina bosani lo moko na ina lo babo eza ba to belé pe ba yaki na bango kaka pona mbom do balanda ki na intérêt mobo na ina yebiso boy ngaso na iye na i kede eu seguir ela aquela mulher chamada Marie Misambo Ngolo não seguir ela por um interesse de dinheiro dona landela ki interesse moko ya dinheiro te parce que tant nga na kuta na ina Marie Misambo de na zaina oyo pe poso soki na zaina ngote mama empregada makambu empresário makambu oyo na banda ko kanisa na sala na notre mama na ngana ko sala ngoti do esenga ka fuza pe na ngo voilà pokuta na mwana mwasi yango pamba boko ngo poko sala ngoti. Voilà pour te dire que eza batu musu bayaki na bon pe pour balandeka pour na intérêt mo beauté na olanda pour na sima na ye na zwa fi pour na otoyo ake o ya bana ko lexaka ba danseuse na ye liboso pour ba zwa mibala do yo yela mibala do so totali bien o yela ki na orchestre pour ozwa mobala tango esimbite ozongi o ye na ngola so oza na ngola ya solo mais na ina yebisa bino ke makamu nyoso bazo bake danseuse aza na ngola te na oyebi makamu na oloba ka kuna na Congo wana makamu nyonso eza ka kuna makamu na oloba na yebi kombo wana eza na kaka uma invention na yebi te ko oloba rapidement na balo OK ba inventar lika moko ba bimisa ke danseuse ngo aza na Angola pour te dire que mutu moko ba pesa danseuse ya Marie Misambo ba pesa bilama na Angola zate
Et puis opposé à danser. Et puis nga pe na danser depuis 2004 na yeba Congo te. Ba na yo ki fi yango azolo baba voix mo boye bazala ko sala répétition ki da ba darigini so ki darigini quartier mo boye kuna so Narigini. OK na yebi yango te. Na yebi makambo wana nyonso te. Pasteur oyo so ki nani papa Denis Denis so na yebi payete. Donc so oza na posa Hollanda oza na posa ba ya mbongo luka moyen mo boye osala pose la moi quelque chose ozomona kolinga te osala o inventare lo mo boye po bato balandaka yo ba vie wana ozolia na ba vie non tika komba moye pe mana kimia tozala posa ba biloko no ozolo ba te na yo nazo continuer lo baki oye oza hypocrite. Donc c'est ça. Ceux qui marient misa mwazala na chéri moko bo ceux qui chéri bo ba namorado no mais na ebisio boyo ma vie loza na chéri na ote azali pe na bomba kete minga pe na chéri na ngati et mais pas na mbane papa do boyebite ke abala na papa do abala pe vierge boyebite bino so boyebite parce que fato les gars sur la télévision to basuke azuli sous chéri moko boye non te po biso to yebi biso o to yebi ke eza papa do abala ye apesa nyo c'est puis abala vierge baboti rite siko soki fantomage mo so abimi na poto so na londe ay ko pesa dot na famille bon di do kutu wana isi lobela ki mais wana ngana ebite po nazala ki te na mona ki pete na ko ikoloba makambo na te po et condamné. Mais Sophie analingi quand même au pesa message fort au pas notre pasteur Denis Lessi ou ya uchuko bimisa parce que ceux qui a bimisa ma mbote ne baba flamon nyon soto ka pe ba danser ba kombo no pe beta mana ba géri ki wana ndenge ezala te mais message fort no kasi pas ya Denis Lessi lelo ko zala nini. Bon na respect nyon so po na moni leader na biso papa de Lindombas a déjà le biquet as a prophète né et prophète et un pasteur non é com todo respeito na ina lobaboy na ebite aux amours difficile na lobango bien na mas eu vou falar é assim Nzambe ayebaki que Moïse akokaki komela mabela mama mosusu te yango moni que Moïse azongaki toujours na ndako po amela mabela mama na ye Nzamba yeba ke Isaac akokaki komela mabele Agar te pour Sarah zalaki nangina lobani soki mwana ya azali oyo bozolo bake mama Marie Misamu abota mwana moko na wapi na Londres so wapi abota na Congo mais ba mema na Belgique ah OK abota na Congo donc voilà soki abota na Congo ou abota na Londres non tem problème biso nde to linga arite monika mwana moko mama ratika o biso to yebi po mususu to yebi te nde to linga ye makasi to memake pe na mitema taka mutu abali na poto mena ngola to sali fete abali na Londres kuna na poto mais biso na ngola to sali fete scandale c'est que soki to confirmer papa prophète soko ye opesi biso l'adresse ba photo ya mwana yo pe soko oza déjà na âge ni de jokoli obimi biso to linga o makasi nde to linga karite. Donc papa prophète pasteur après ça biso dire como podemos OK endereço os endereço e as provas concretas après ça lokola lobi ke na landaki de mission mususu na yo ke lobi ke ayebi adresse OK lokola na ba photo ya mwana ngo ainda mais soko za na ba photo ya mwana ngo prova alors to lingi to mona pe mwana ngo eza mabete bana bazali pamboli ba uta pa Nzambe soki lelo mwana moko so abimi to yambela maboko mibale ndenge to yambaka rite nde to linga rite na uti oloba abali na poto mena ngola to sali fete ozomona alors soki mwana ana azali papa prophète présenter biso alors musika kutute papa Désiré Ngolo aza na Londres ako lemba na mwana anate omonika ndenge bota rite ndenge abokola rite ti akoli abalisi ye ndenge moko akozwa pe mwana wana nani soki tobisha bobenga soki komboni bobenga wana akobokola ye bien akoya pe na télé te asenga bino ke omoni mwana oyo abimi sikoyo naza na mbongo te na moyen te pour papa Désiré aza na pe na oyo abokola pe bien mama Linda ba aza kobokola bien ngona bi Nzamba yeba ke Moïse akoka komela mabela mama mosusu te tona ba mama mosusu te so mwana za
aya mama emengolo azali ya mwasi pe azali papa Désiré Ngolo na mama Linda bazali donc mwana wana akozala kaka bienvenue. Donc c'est ça. Merci beaucoup Sophie. Vraiment nous tendons déjà vers la fin à l'émission Nabiso parce que bon équipe quand même témoignage à Libota. Tolinga qui vraiment confirmer loko yo pour tout le monde là nungu wana parce que famille evanda qui kala datang omulai donc ba kokai kolobate mais bon qui quand même famille na ye s'exprimer pour na ko boma moto oyo s'il vous plaît famille c'est lobby donc bondi mais la famille na sika bondi mena un inconnu mo boye azoloba oyo eza vraiment certes tout mais ngana koti kela bino libota na mobimba na moni Lido Azawana, Papa Dolipa Azawana, Sophie Azawana, ensemble, bon, ça a quelque chose pour commémorer. Mémoire, il y a maman la vie sociale Marie Misamou. Alors, on a conçu que ça, on a pessi merci à mon vieux Alexis Yamamoto, l'homme de chaleur, l'homme de Baibinga Baplan. Et bon, on a mon pandi, na Bossanité, na moni Godard Eliko, le vrai Parisien. Il est pas naïno, c'est à la cave vrai, hein, babi false, c'est à la faux, il est toujours vrai. À Capro, nous avons une image, donc on continue que c'est perception à M de Grace TV, coup de chapeau na yo, bon on a moni bongo standard mbeka ige, babi ce qu'on a surtout na maboko no, ige standard mbeka, babi l'homme de barbe, nga ki mingi monsieur le barbe, demandez fournier ça là qui est bien, bongo babi le jeune pasteur en devenir tozo kendeka ka bonzambe le qui se belé, babi Patrick Tadi. Aza toujours on a le jeune pasteur donc babi sembo nde sembo zo kendeka bien na ba rythme nango. Merci na bino na so pesa biso confiance bolinga biso Victor Mwanambuta na bossa noté na kati ya Brésil. Je vous aime tellement ma famille miezi mobimba na linga bino moi trop. Alors na siki bino na famille ngolo mobimba ba se pesa bino. Merci. Justice à Zambé, yango ne suka. Babi komba mokili on mabaluka ta. Osali mutobola mu azongisi yo kama. Yango to landa. Samba kela kimo kila kela kimiloko nango akela kimo tofa domine nyonso kasi lele baluki kolile ko domine ngaye biloko nyonso mukili lele baluki lingayo so azalaki na bien makambo ngo betanga ta na kuliste mais tala ma mokili mabaluka tango Ezika kola la fe balukeli ngayo Imala to kompote balukeli ngayo Lelo nyonso ya mokili balukeli ngayo Azali botaranga mokwe balukeli ngayo Bola mona sala na mokili balukeli ngayo Azala mosala na suka ya sanda pana zwali vute Salaire na ngambo kombe balukeli ngayo Ata konyo sa mokili balukeli ngayo Kasi yo papa na ngoko balukela ngateo Ata na bwaka mili banda lopangwa batwa mokili Kasi yo papa na ngoko logota ngayo Ataba bwakinga na justice abatwa mokili Kasi justice na yo ekolokota ngayo Donc atabo lobby Nzambe ka nde témoin Alors pour natana biso to lobika abatu nyonso boza na Congo tolinga bino mingi biso toza ana Angola tozo continuer ko tombola kombo ya mama Marie Misamou tin mokili mobimba to tombola kombo na ye toza penza estamos prontos para defender a Marie Misamou até nos confins da terra. Então tolingi bino mingi papa pasteur prophète ape tolingi onzamba pambola yo bandeko nyonso bolekaki na ba émission tomoni tobosali te kopesa pe moi mama abiso Aris Chibangu mbote belé place azali nzamba pambola ye wana za moi mama abiso moi membre alors topesi mbote vraiment belé tolingi bino lelo tozalaki place ya mai po tellement makamone
ningisi biso makasi tomoni place mosusu te tokokende kofashela yango donc tolobi te toya pembeni ya mai mpo tozwa ata mwa kimia mpo toloba buzoba te mpo toya okoma bato tosangani tolati bilamba moko na oyo ngulu alataki mpo tolobi totika ngulu alata bilamba na ya potopoto mpo yango nde teni na ye siko biso toboyi tokoma biloko wana yango moni topusani pembeni ya mai mwa pelouse mwa kimia oyo eza awa ezosala biso bien mpo toloba bolamu mpo na mama na biso yo so mama Marie asalaki nzembo moko edifia yo te biso toza mosusu à travers ya nzembo moko boye ya mama Marie tozwa estamos edificados donc tolingai tolobake nzamba mona bino totika moye ya pema na kimia totika que son âme repose en page tolingi na biso te koyoka Marie Misamu asali bo tolingi to mona ke Rita beti concert mo boy koto kuna oui Sophia Misamu dangola beti concert mo na Angola kuna boy oui tolingi te Marie Misamu abota ki soyi wapi na oui ji soyi wapi te biso tolingi to ka actualité to boy koloba makambo wana passé donc c'est ça non toza awana Dido na Angola bozo mona Dido azawa donc soki to défendre ma so to tanga bato bo défendre Marie Misamu Angola c'est Sophia Gabriel Marie Misamu Angola Dido Mabules Papa Dolin Dombas nde toza nde bana Marie Misamu Angola la minute donc bino bozoya siko soki bo uti wapi to yebi bino te alors cuidado toma cuidado com aquilo que você fala obrigada e eu entrego o microfone para o papá nosso líder até hoje o papá Doli o nosso caixa do grupo ya sepeli mingi na pesi bambote mingi na bato nyonso baza na Congo na Kin oyo balanda biso en tout cas plaisir toza nango na ndenge osakana te soki pena tokomona mwana wana bimi aza pena mwana tozozela aza pena leki ne tokosepela na ndenge tokolengela ye donc soki mwana balekisi biso ye mwana Marie Misamu abota ndenge tokolinga ye donc porite azalaka ye moko donc soki mosusu amonani ndenge tokolingela ye kozala mwana moko ozalaka te donc il bambote trop na famille Mbimba Vieux Désiré Ngolo Mama Linda et puis na bosanité Patou Masodi Mimi Londa Sona groupe nyonso Marie Misamu donc na pesi no bambote trop kala mingi tena na Kin semaine toujours kota jazz na Kin papa Abraham na France na Paris to pesi mbote papa Abraham Hollande biso to pesi mbote bato nyonso ya poto kuno bolinga Marie Misamu donc to pesi bino mbote bo nous fica desmoralizado pour na makambo yesiko e bangisa ote lembisa ote eza normal azalaki célèbre donc le azalaki célèbre faut batanga komone loka ba na kotanga kombo ya ba David ba Anna ba Sarah lelo batanga ka ba kombo na bango eza normal biso to lingeka bongo ata boti bana 50 to lingeka bongo alors mbote la bino nyonso ba musicien nyonso ya biso bazala Congo kuna to pesi bino mbote nde papa Dolia oto tanga déjà ba kombo na bino biso to pesi bino mbote to lingi bino mingi. Bon, to profiter pour repérer mbote na famille Mobimba au bazar à partir Congo. Na pesi mbote pa ya maman nanga aimé et pa ya grand sœur nanga Sarah na ba petit sœur nanga Baranea Asa to pesi mbote pa ya noko nanga Désiré. Donc famille Mobimba to lingi bino mingi tous ensemble na bino ba nyonso miteme baby ba sonse miteme na bona nzela parce que o eza ba ventir o bazo sala batu. Donc bazar bezo ba lia ba moko na bango mais tous à la confiance pour musique ya Marie Misamu nabi ke mutu moko quelque part édifié et bongi ça peut moi problème moko za nango donc tous à la toujours na confiance et pas nzambe nyonso eza le plus important yango wana vraiment Aristote Kitambala papa Aristote Kitambala mbambote belé nzamba pambola yo lisusu donc papa Manik Chipuki topesi mbote boye kutu na sali topesi yango respect alors Rita Misamu tolinga yo mingi vraiment bambote belé ozaka yo moko tolinga o makasi donc respect nzamba pambola libala kitoko libala elengi 1 + 1 = 1 wow match esili